Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu mingi malamu, Nzambe, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu, malamu. Oh Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo, bolingo. Yesu bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo, bolingo. Oyemba elonga nanga kumama, elonga nanga kumama. Miracle nanga kumama, miracle nanga kumama. Elonga nanga kumama, elonga nanga. Oyo zali Nzambe, solo Nzambe malamu we. Oyo zali Nzambe, omosunga kokamwa e. Yawe, 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 kolo e Yesu e. Yawe nanga papa, kolo e Yesu e. Ozali Nzambe kumama, Nzambe malamu e. Oyo zali Nzambe, yomo pesi na nyonso. Oyo zali Nzambe, oyo bongwa na kate. Tala yo zali Nzambe, oyo ndemo bateli. Oyo zali Nzambe, yomo pesi na nyonso. Oyo zali Nzambe, elonga basantwe. Oyo zali Nzambe, okita osala e. Oyo zali Nzambe, solomo pesi na nyonso. Oyo zali Nzambe, o Nzambe malamu e. Oyo zali Nzambe, okita osala. Tala yo zali Nzambe, yonde mosungi na nyonso. Azali Nzambe mosungi na nyonso. Azali Nzambe tongwa lelo ala musibiso en bonne santé. Tonetolio to sanzolio to kumisi po Nzambe azwane lokumu anetola manaye. Merci pour la confiance, merci pour notre appel, tous a toujours ensemble. Merci de vous sepela et c'est mon absence à vous sepela Sabino. Vous allez bongo en direct il y a Sentinel TV, tous les appels sur na Sofkins TV en direct aux États-Unis. Biso tous en Manchester, na UK, na Angleterre, vraiment Nzambe akende na ko batela. Kolala kola mukeza bitidité sokola muki pesa Nzambe merci. Kumisaye netolaye. Na bisa bino prière eza malobebelete. Prière eza discours te. Prière eza likaka koyeba kopesa Nzambe merci. Olamuki na tongo obika merci nkolo ndemo la musinga lisusu. Journal lelo batelanga. Journal lelo protéger ngana kutana na bato ya misala mabete. Na kutana bato bazana négativité te. Na kutana ba faute te. Batela bokendi na ngai na bozongi na ngai. Et sili prière on est très efficace oye bate ba résultat nango okomo nango na ndenge okotambola pe ozonga. Pour monde oyo tokomi na suka na esaki bino ke Satan biso moko to pesa e pouvoir o Nzambe pesa ki biso. Na nzela na Adam nde apesa ki Satan pouvoir. Alors lelo bozo c'est la vidéo na esaki bino na oyo ki sabino parfois batebele alors ça proverbe ya neka rapona koluka kaka polémique aluka kobeta o masolo mo po batba landaye tu ngana zo ya awa na oki mbela pa nkolo atenga na motema na te abino sa malamu soki na ko sauver ata 2-3 personnes fêtes za na lola Bible lobi fêtes za na lola soki muto abongwani balobi te fêtes za na lola soki muto abiki. Alors miracle na koyaka nango na lingango mais miracle ezali authenticité à Christ. Authenticité à Christ ezali kolinga prochain na yo kolinga yo moko pe ko respecter les 10 commandements ya Nzambe o ezana ngo 10 commandements, l'amour de Dieu et l'amour de ton prochain. Alors pour nous savino que batebele bateki bomo ina bango pe ba jeune ebele bomo na lelo
bazosala basuccès bazotambola mituka basombi bandako bakokokisa 50 ans te bateki ba 10 ans 15 ans vi na bango. Alors nazo koencourage bajeune te bokota na nzela wana, nazo encourage bajeune te bolandela vie ya bato bomona lokola boresir te ondire boza na retard. Na yena bisa mutu moko le panier circule encore. Tango Yesu asali multiplication, il y a 2 pains à 5 poissons. Bato balobi avec plus de 5000 personnes sans compter les femmes et les enfants. Parce que bato bayebi parole à solo bakontaka bana na basité. Même en Israël, bakontaka bana na basité, bakontaka mibali. Babi etikalaki encore Yesu akaboleli bato etikalaki encore plus de 12 paniers. Oh bato basalaki on ba take away. Ba memaki pour bakena on ndako. C'est-à-dire ce qui lelo omoni proverbe azo sala succès, proverbe bato azo landaye ezali période époque ya proverbe. Kobanga note panier ambisi na ma palais ezali ko baluka ba okabolango soki ba pesi na 10e personne muto azalaki 11e personne azako lenga te azaki patient azela oyo azozwa 10e personne azane lokoso azwa 15 mapa azwa 32 poissons tika ya azwa yeba ke panier wana soki longwe pa na ye ekokome pa na yo. Le panier circule na tongo na lelo nzamba tinga na sabino le panier circule. Panier ezana ngo tambola, panier ezana esuki na note ezo tambola. Alors muto bangisa ote muto alengisa ote pour panier ezo circuler. Alors na roninga na betela bino na play bino vidéo oyo boyoka ex sataniste aza caméra na bolanda bino moko. Il y a une partie d'une série de 13 numéros. Pour en bénéficier totalement, il vous faut lire les 12 autres parties dans l'ordre des numéros. Celui qui a chanté Fracata s'était marié avec une sirène du nom d'Ekatchaka. Lorsqu'il devait faire son concert dans une salle mythique de France, à l'Olympia de Paris, en 1998, j'étais encore sataniste à ce moment-là. Même le jour de mon mariage, quand j'avais fait le mariage avec Hélène dans le monde des ténèbres, la musique qu'on avait mise ce jour-là était la musique de cet homme. Son vrai nom c'est Akram, qui veut dire Antoine, Christophe, Agbepa, Maba. Cet homme qui a chanté Efrakata, V12, Affaire d'État, est un sataniste tout fait. Même celui qui a chanté À la queue de le, qui lui Papa, Ultimatum, Loi, Droit de veto, l'inspiration de toutes ces chansons a été donnée par Lucifer lui-même. Même la chanson de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore, est inspirée par Lucifer lui-même. Pour mon mariage, on avait mis une chanson tirée de l'album Magie, le titre c'est Petit à London. C'est ce qu'on avait mis pour l'avance le jour de mon mariage de l'autre côté. Le dimanche, celui qui travaille c'est Aquiel, le démon de la pauvreté. C'est celui-là qui pousse les gens à ne pas offrir à Dieu. Il travaille de 12h à 1h du matin pour maintenir les gens dans la pauvreté. Le diable aime la pauvreté. Il veut que les enfants de Dieu restent dans la pauvreté. Parce que s'ils sont pauvres, ils ne vont pas demeurer longtemps dans le Seigneur, ils vont encore rentrer chez Lucifer. La pauvreté pousse les gens vers Lucifer. On devient facilement sorcier quand on est pauvre. Vous devez tout faire pour combattre la pauvreté. Et on ne peut la combattre que quand on sait offrir à Dieu, quand on sait soutenir l'œuvre de Dieu. Offrir à Dieu, c'est le seul moyen de combattre la pauvreté. Parlons du mystère de la mort. J'attire l'attention de tout le monde, car c'est une affaire qui nous concerne tous. La mort, c'est un rendez-vous auquel personne ne peut manquer. Qui que tu sois, tu ne peux échapper à la mort. Sachez que le véritable problème n'est pas de mourir, mais de savoir où est-ce que vous irez après la mort. Le monde de Pandémonium. Le monde de Pandémonium est composé de 3 parties, le monde de Tartarus, le monde de Paulien et le monde astral. Nous nous intéressons seulement au monde astral. Le monde astral. Le monde astral est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent loin de Christ, c'est-à-dire dans le péché. Je vous parle de ce monde-là, parce que j'y ai été, je l'ai déjà vu, c'est un endroit horrible. Il est divisé en 3 parties. La première partie, c'est le monde astral, quartier esclave. C'est l'endroit où vont tous les païens et tous les chrétiens hypocrites après leur mort.
Dans ce monde-ci, on peut marcher même pieds nus, mais là-bas ce n'est pas le cas, on marche sur la cendre brûlante. Et ça ce n'est qu'un acompte, parce que la finalité, c'est la géhenne, le lac de feu et de soufre avec le diable. Quand tu meurs loin de Christ étant païen, ou chrétien hypocrite, c'est le début des tourments pour toi. Être chrétien mais bien aimé, ce n'est pas avoir la Bible. Être chrétien, ce n'est pas parler en langue. Être chrétien, c'est marcher conformément à la volonté de Dieu, c'est naître de nouveau. Être chrétien, c'est marcher en nouveauté de vie. C'est cela être chrétien. Mais si tu meurs dans le péché, étant païen ou chrétien hypocrite, tu seras directement orienté vers le quartier esclave, et là, il y a des avenues en fonction du péché que tu commettais. Il y a une avenue pour les menteurs, une pour les masturbateurs, les ivrognes, etc. Le diable est vraiment très organisé. Et ce que je vous explique, ce sont les choses que j'ai vues de mes propres yeux. Binombo Boucholanda, ils ont témoignage na YouTube, beaucoup de que c'est un sataniste oyo. Azala, na ba concert, même il y a bateau au Bino-Bozolanda, bateau ba démon, bateau ba BBC, ba famille, et belé, ba jeune, belé, ba bomisi, ba te belé, ba comme si ba te belé, ba démon. Alors, ceux qui bolandi témoignage au thé, bo arrêter ko yoka musique ya bateau na té, et talibino, parce que Nzambe a lobby, bisope total sibino. Na ma message oyo to la démon ya pauvreté ba longa rongo na ko offrir Nzambe et puis ba lobi ete ba sala kanyo surtout ba ba pesa Nzambe te po ba koma ba pauvre po etinda bango ba koma ba ndoki. Alors mutu tout oyo apesa ka dimite apesa ko fronte aza ou ndoki ou suspect parce que nzela ko so bénédiction eza nzela ko pesa dime na offrande. Bien sûr, o pesa dime na offrande na mutu azo salela Nzambe a solo. Il faut juger mutu azo pesa mbongo. Faut tout na Nzambe a convaincre yo soki mutu wana za mosali na ye. Mais mutu a koyeba soki ya futa ka dime te, apesa offrande te, dime ezali makambo kala, azali libanda pe azali mutu na misala mabe. Pe lisusu alobi bien être chrétien ezali koza na Bible te, mais être chrétien ezali ko respecter la parole. Or les autres zana bat balala na ba Bible, balala na ba église mais bazala jamais chrétien. Donc on a loba que mokili o eza ko beba, bato belé ba simbi kisi, bato belé baza envoûté, mais nzela ya munene ezali kaka kuyamba Yesu comme Nzambe pe mobikisi. Comme mobateli pe motomboli. Comme Nzambe na yo. Dans le bagage, nous que les paniers circulent toujours. Mutumoko ya kokosote ko zana retard, mutumoko ya kokosote ko suki, mutumoko ya kokosote ke ezali ya suki pona yo. Non. Et si ka biso to suki, ne sika Yesu abandi. Alors moi na Nzamba solo, azali oyo atambola la obanga Nzamba. Azali oyo a respectera parole. Azali oyo alukaka koyoka mongongo na Nzamba. Comment yo oza chrétien au sambelaka maintenant yoka mungongo Nzambe te? Comment yo oza chrétien batu bazo kene na monde astral bazo voyager babo pumbo eza kindoki yo zo beza bongo te? C'est que yo na bango boza ndenge moko, c'est que yo na bango bozo marcher ndenge moko nangonga oyo makambo Nzambe za suma mabomba te. Na bana mike ba 10 ans ba yebi makambo Nzambe. Nzambe azo se révéler na batu nyonso. Ndenge balobaka Yesu aza na balabala. Soko moni mutu azo kotela mutu azo sala mabe mutu azo ko condamner mutu sala mabe te bato belé baza ko beba bato belé baza na ba Bible baza ko beba akoyela yo révélation muke akoyela yo makambo muke akoyela yo révélation muke nzoka na se ya motema na ye aza ko beba tala tulamuki na tongo tozolanda témoignage ya Denis Ngonde abungsi mwana. Mais Denis Ngonde abungsi mwana, témoignage na ye, azata na société, azata na mawate, azata na attitude abungsi mwana te. Siko boye bisangai, ezali te ke, kindoki koma mwana na vis-à-vis, na tango akala, bandoki akala bazaka me mayele mutu akufi, bakosala mwa hypocrisie akolela, bakokosa tout et tout. Mais alléluia comment vis-à-vis babanga na bango soute. Alors
tokende tolanda nano Denis Legonde ndenge azolela azokolela azokosa kolela. TV Monde, tant que toujours savons que Mokili est dirigé par les diables, batu pelé babandaki na nzambe bazasu na nzambe te bozo kanisa biso toujours le problème. Non, balobi rempli par la puissance du Saint-Esprit, les gens ont parlé de la part de Dieu. Musique chrétienne est infiltré le long bandoki parce que Satan a quitté Adam appelle ça Satan pouvoir. Il y a un Satan à l'île 4 à l'objet. Il donne le monde à tout celui qui va l'adorer. Et le long ba yembi ya nzambe ba komi ko adorer Satan. Tolanda attitude ya ndeko boyebi bien na kombo de lingonde akufeli mwana oyo ya boti. Tala attitude ya tata akufeli mwana. Kolokate. Let's go. Na Pedro mwana nga yamine komone levingonde. Voilà na Pedro ya kufaki na kutuve wa 20h na clinique universitaire. Le même bon, c'est qu'il y a un ton bon, on a mis du bon, on a pourquoi des heures du matin, faut dire caution. Donc on dépense mon corps. Entre on a tout fait. On a tout fait. Bon, on est limité. Tout comme on dépasse par jour, 3-5 par jour. Tout bon, Nelly. Non, mon équipe, parce que 100% de l'église va aller dans la prière. On se repose de l'eau, donc on va aller là. Toute la nuit, banda 0h, 4h, 4h. Est-ce que Tata a fait les moines à né à mobile? Azana Titi d'abord. Tolanda. Donc, on a Nzam fait quelque chose. Nzam, ça. Parce que la vie de cet enfant est attachée au tout simplement que tu lui as donné qu'il sera un grand serviteur. Ça, la coquille, la femme me disait que n'a pas fait un gars, n'a pas fait un gars, n'a pas fait un gars, n'a pas fait un gars. Mami Suzanne, yo mondo. Bando kia kalaputu bazabo lela bana na bango. Bando kia sikopu balela. Mwana nga benga. Ako. Ala netaji na benga papa. Zamba yoki bisote. Basolela. Benga mwana zanga makasi. Zamba zanga makasi. Voilà. Yozali nzambe na mawa. Ngai na tato lingolu na yo. Bolingo na yo na ngai. Etindi na kungamela yo. Kola yo linginga mingi. Namoni yango na bomo na ngai. Wana na bondela kiepai na yo. Yoko kisimo kano na yo. Oh bengi wana na yo nebi. Nako pesa na yo nini yeswe. So salelinga. Nazongisela nini ye. Ona manso yo salelinga. Na pesa yo nini. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. S'incliner. Comme c'est moi, Nabi Nzama Saranga Makas, Naga Nzama Saranga Makas, Mink. Na bon rappel na finanga, Ndaebi, Nagota Tolomate, Batmususu, Oba Kufebala, Mukono Bende Mwana, Frédéric Oyemba, Estramanango, na finanga, na Mona, Natatola, Yango. Vraiment, je dis que c'est pas moi, c'est le Seigneur. Mais devant, na Kaisa, mais pas dans Bami Bali, non, il est bosso. Nabi Pata Mamana na Kufaka, na Simé na Mabo. Dans nos bons, nous esprit de mon libérer ce corps, mais déposer un moment là, c'est ma minute pour que attendre un moment pour la volonté de Dieu. On a tout fait. Nous avons fait que moi, que sont nous seuls. Ok, papa na bando yosu bazola na partout dans le monde, en Canada, Amérique, France, papa bazola na yo. Ni ko singa na bandeko na bamoma ya boke, obungisi mutu na bamoma ya liwa papa, les soni ko lo bana bando oye de ambition tike ya liwa. Demain, tango c'était hier. Moi na benga, aro, ala l'étage na benga papa.
nzambe ayoki biso te. les vraies informations que étant maman papa et l'on nous papa na moment il y a tristesse aux na moment il y a passion aux ngana zako tasuma biso tanga mingi suna kibana basolela minga mona za makasi ngamona za makasi. Des personnes n'est les maîtres de son souffle de vie pour pouvoir le retenir. Ngaina tato lingolo na yo bolingo na yo nanga etindi na gumba mela yo yozali nzambe na mawa ngaina tato lingolo na yo bolingo na yo nanga etindi na gumba mela yo koyo linginga mingi namoni yango na bombo ya ngai wana nabondelaki epai na yo yokokisi mokano na yo obengi mwana na yo lebi nakopesa na yo nini yeswe sosaleli ngai nazongisela yo nini mpona maso yosaleli ngai napesa yo nini kufa ebelemi na libota nanga sosalisa ngai nzambe okano na yo nzambe 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 bateraka bana na yo soko yo obateli eronga eza kolala kolamuka eza bitili te bino moko bolandi. Est-ce que papa aza na mawa? Est-ce que a sacrifié parce que bango pour succès ezonga faux sacrifice? Eza ba question ye moko na nzambe na ye to koseli mutu makambo te, to critiquer mpe mutu te, to tali kaka attitude ya mutu akufeli mwana na interview apesi na même jour mwana akufa eza te yasi bakundi mais mwana aza na mort na bakundi te. Tala attitude ya papa mpona koyebisa bino ke miziki lelo bato ebele baboyi nzambe balandi satana mpona succès mpo bazwa mbongo mpona bavoyage baza prêt ya kosakrifie bana na bango bandimi na bango nyonso. Na Mangembo Pasteur Mobimba Mangembo bakangi ye na aéroport na 70 kilo ya drogue oyo alingi auta nango Kinshasa aya nango bakangi ye na aéroport Anjili me bandimi ti sikoyo bamisu baoloba bato baokosele makambo mais pourtant bamoni ye na bolo. Me okoswane na telefone na prison bato bazala na telefone babotoli na passeport na prison moto aza na telefone. Bien aimé, nzambe akomi kolakisa misala ya moko na moko. Nzambe alobi arbre nyonso tu oyo nkolo alonaki te akobuka. En tout cas lelo na temps belé te na 25 minutes ngonga akopesa nzambe yo oyo tisikoyo ozozwa te kobanga te. Les paniers circulent encore. Nzambe aza nzambe bilaka. Nzambe akaniselaka balong bayenge ben. Sokoza moyenge ben. David a dit j'étais un enfant, j'ai grandi, je suis devenu vieux, je n'ai jamais vu un saint abandonné. Moyenge ben nzambe aboaka kete ni bana na ye bakelela kalipate. Nzambe abatela. Nzambe apambola. Tozala kaka na titi da prière. Tozala kaka bato oluka nzambe. Biloko nyonso mokili kotika. Biloko nyonso ekotikala wana mokili. Kolo Yesu kumisama, alléluia. Ba voiture bandako ekotikala wana mokili.
kaka nkolo Yesu akumisama